Voilà, mbote, amis téléspectateurs, na ebike boza ebele liboso ya ba etano na bino eke pona kolanda bisoso na lobi biso ezabongo sembo ndenge tolobaka yoko sembo émission ya lisolo sembo émission makanisi sembo émission pitokuta na kapona obeta politique pe masolo masusu matalikita ekolo. Amis téléspectateurs, encore une fois boye malam tobandi mbula 2023 na souhaité bino kaka joyeuse fête ya pona année asika ya nouvel an tobandi que 2023 comme c'est une année électorale parce que Bisson Stocké n'a pas urne le 20 décembre 2023 pour nous voter et président de la République et députés nationaux et députés provinciaux n'a pas beaucoup mestre tout voter bango n'a pas commune à Bisson pas beaucoup mestre tout voter bango pour ba wana ko no maka wana toujours ba bango te cette fois-ci na année 2023 tout voter ba beaucoup mestre tout ce qui na kolonzambe yo za mettre de temps et de circonstances. Merci d'abord le Kolo Obatela Biso pour l'année 2022, comme le 1er janvier 2022, tout le 31 décembre 2022. Merci Nzambe Obatela Biso pour Kotibiso Mboula Yassika. Merci Nayokolo. Alors, équipe technique, Rodi Louadio, Namoni, Kouparbola Namoni, Serge Makoso Azali, Tozana Giputa Azali, Nabesplatana Biso, Soulemboyo Azali. Merci. Tony Bindadia Tabao, Yopena Pesio, merci. Amis téléspectateurs, c'est pour la deuxième fois na mbaye na kata émission oyo na banzi ba komona ye ba ko reconnaître ye facilement parce que na sena mbaye déjà na émission semo oyo za deuxième fois na sana esengo na sana plaisir ya ko mapona bino maman une maman congolaise comme on a ye maman Dani Bokombe. Voilà, maman Dani Bokombe azana biso, c'est une femme politique bien sûr azala ki na mikili ya poto vandisa misisa kuna. Mais à Monique, elle peut aussi servir son pays. Au lieu de vendre mingi mingi na mikila poto pour na poto bakenera ko vendre ko sana misala ezamboka na bango temboka na bango des ao République démocratique du Congo. Maman Dani Bokombe yona besoin mona na ba etano na bina ike. C'est avec elle que tu peux partager 45 minutes. Il y a émission na biso, il y a pourquoi elle est là to kabola on a deux parties. Maman Dani a uti Kwamut na province ya Mai Ndombe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé na Kwamuto ni nezoleka na Kwamuto yemoka kenaki na sisema buka mona buka kwikila ayeba yemoka take congolaise amona na miso désordre wana izo uta e bandi wapi pona ni nezo ampleur wana tokomeka kosola na mama Dani na kata émission deuxième partie on va parler bien sûr l'actualité politique, l'actualité zaibele tokoluka to zo moko moko na Maman Dani. Alors, Maman Dani azana parti politique AREP parti politique avec comme autorité morale maître Guy Luandomboyo, ministre d'État, le ministre de l'aménagement du territoire AREP mon pépé Asika. Ndeke bazo benga bango, mais en fait ko tala masolo d'abord, na souhaiter na maman bonne année. Bonne année papa Jules, bonne année. Merci. Année 2022 mon gars. En tout cas, pour nous l'équipe bien parce qu'ils ont pas battu les bisous, après c'est le souffle de vie, mingi bakufi, bisous totikali, ada nikakatano ada nini, il faut tout commissariat en Zambie. Donc il est cas qui bien. Alors, au sommet année 2023, nous est bandi kakasika. Bon, tout ça nous quand on a beaucoup en Zambie, dans le monde ils allaient un peu compliqué, mais tout ça on a beaucoup en Zambie, à battre les bisous kaka, tout qui est non bien. Voilà. Maman Dani Naemba na auto ça ba téléspectateur que la deuxième fois Naemba yo déjà première fois aux allez dans parti politique Moussous. Le on a présenté comme au cadre il y a parti politique AREP mingi penza na etuka ya Équateur Mambenga pilipili ni bende on a bien malamu pour nani no poni AREP. Na poni arrête parce que na moni yango ils ont ambition moko ya makasi ambition moko ya bien côté politique na moni qui autorité morale na biso qui Luandomboyo vraiment azo kende na makambo vraiment bien où ils ont mona na miso abatu surtout côté ya Équateur kuna azali na kolo ba muta liboso to kotsai na muto ya yambo oyo azako simba makambo bien na kata politique et puis na ndenge vraiment ya bosolo ya kiseri en fait un jeune parti politique AREP et botami na ngoka la militaire. Qu'est-ce que le peuple congolais va que c'est la AREP ya Guy Luandomboyo ba c'est la nini
base là ils allaient partir ils ont déjà ils ont soutenu le chef de l'État. Ça la union sacrée, il faut qu'on le souligne. Bien sûr. Alors ils ont parti on est dans le lobby, ils ont parti moi sérieux. So moni ils allaient le sika parti botami sika mais bato belé bakoti bato belé ba s'adhérer même gouverneur Moussoussou il y a ba côté Équateur baza déjà na katiwana c'est qu'il y a du sérieux dedans. Mais maman Dani personnellement yo au côté par conviction, tout côté par intérêt. Non, par conviction et intérêt intérêt na monique parti wana ils allaient bien OEP parce que tout côté rappel parti faut à l'autorité morale autorité morale OEP au compter naé parce que ngana koti pour na postuler bien sûr non postuler alors il faut une autorité morale OEP accompagner ngati na suka vous avez parti politique et fanda voilà parti politique et fanda na ebi ke lelo au cas où na postuler pe akotia maboko akosoutenir ngati na suka exact okoti na parti moko boyo vandi yo moko ozo bunda yo moko lo rayo yondo mukolo parti est-ce que rep ça bien organisé parce que c'est un jeune parti politique est-ce que ça bien organisé AREP est implanté partout en République démocratique du Congo. Et ça bien organisé. Là vraiment on est dans un mutasika. Na tamboli non partout tenebi qui est déjà siège ils a limité ils a bien et puis oyo a sali autorité morale a sali na bandaka en tout cas na évité tu comptes plus parce que et puis na ko postuler kuna voilà ça c'est tout à fait normal soro koti kuna ezanit aux en raza bandaka ten Équateur en fait ils en net na repo ya banda o baoti ko sala sika ils a tellement bien makasi organisation ils a bien vraiment il y a rien à dire. Alors maman Dani ou embrasser carrière politique oui aux maman ou embrasser carrière politique et l'on est dans la politique parce que baloba bayi politique bazara mingi na lokuta bayi politique baloba ka vérité te bayi politique une fois au pouvoir comment t'as l'intérêt na au lieu t'as l'intérêt il y a population que ça la politique na Congo ils ont tout passé ni n'est-il que au côté na politique na la côté politique plus pour défendre aussi hein pour défendre ba mama pour défendre ba congolais pour défendre ba congolais ndenge ozolo baka ba mususu ba koti ba pesi ba du Congo ba baluki na bango batiki mais nga nazali plus wana na koti politique na lingi na soutenir mokonzi mboka na lingi pe na aider bande kona biso ba congolais olingi o aider bande kona bino ba a congolais na molobeli na bango lelo ozokumisa rep oui le bon le baté ba pesa nga melese ba pesa na mbo non pas du tout na lobaki bino bayi politique bozala kaka bo tango kote loko sika o bani ko komisa tango ko simba te lobi oh non na yebaki te na sala ke erreur non en tout cas nga ezali de na uta ki place moko na yeko kota rep sikoyo parce que na bandai kota liboso na zaki na parti politique te na yeko kota parti politique na zaki na ho na yeko sala sikoyo moi ba tali moi mikakatano ba différentes makambo belé na yeko tala pe arrêt ça na début à carrière na yo bandi ba transhumance boy Constance et ça te kaka yom to zaka na ibandeli au début il faut olona oza na place à bien ce qui au début oza na place à mabe nyonso ekende mabe vo mena za na place mo bien yango na vanda ki mo ndambo ba proposer ki ngai ba parti mususu na longo ki place nazali il y a longtemps alors na vanda ki pona réfléchir et puis pona tala na tali moi mingi na moni ki place on a voulu ko vendre bien on a voulu ko carrière na ngape ko kende bien que un jour pe na comme député pourquoi pas sénatrice ou bien nini na moni pas autorité morale na biso ki loin. Alors candidate députée nationale provinciale ou sénatrice pour na compte rep na Équateur pour na compte rep sénatrice ah maman tikina no kibuku mestre o tikina no provincial au tikina no national malamoko sauter aux la sénatrice oui bien que sénatrice c'est ça ba député profession mutu ba votera bango oui bien mi kakatano ezalaka na élection ba sénateur oui na yebi oza consciente naza consciente alors pour tout de sa partie wana ozomona rep un jour na sphère politique congolais et que comment ndenge ndeko zala ndenge nini ndeko ozomona ndenge okotisika na rep ndenge arep ezokende na temps mokie oyo arep parti politique et botami en tout cas dans 3 ans 4 ans au monde a payé et qu'on mané ba parti politique net ba UDPS
parti politique ou minene et puis autorité morale na biso il est jeune. Alors nenga zawana plus tard a okoma mutu nene lisusu na kati mboka o. Voilà. Parce que ça na venir. Voilà, wana ndenge bao ba uto sabiso sikoyo to zo ya mama Dani Bokombe azana parti politique AREP boyebe ngo malamu yaza cadre na fédération ya Équateur Mambenga Pipi Libende siège na kata Mbandaka. Voilà, donc aza cadre kuna na parti politique AREP oyo kumba maka et pas ya maître Guy Lwandomboyo Mineta en charge ya aménagement du territoire. Maman Dani outi kwa mutu. Oui. Outi lugani. Nauti kwa mutu nauti kwa accompagner Fabrice Zombi wazali roi mini Congo ba ya ba côté kuna. Alors on a voulu pour accompagner la mission oyo mokonza mboka tindaki. Nino moni kuna. En tout cas, makambo na moni, je m'attendais pas à ça. Ndenge eto mando kinda expliquer kinga na équipe nanga oya presse to kinda ikuna na en tout cas na eba kiteke makambo za bon to yokaki ke conflit za entre bayaka na bateke ndenge zara entre biso na biso mais makambo na ki okuta kuna oye chokinga makasi eza bongo te ona moni batubele bakufi bayaka bakufi bateke pe bakufi do bitumba entre bango bitumba entre deux communautés. Oui bazali kowela mabele babandai kowela mabele plateau de bateke bayimba komisango plateau de Lunda. Alors entre bango bayokani te ba chef coutumier bayokani te entre bango ekomi makamba kobunda mais eloko na comprendre était biso to yeba ki ezali ki bongo mais après ekomi ke ba militaire bakoti makambango bango moko balobi ke ba militaire bakomi koboma bango bitumba na bango entre bango esilaki mais ba militaire bakotaki kuna o batindaki bango en fait bakengela bango surveiller bango bakendeki na surveillance na bango e babandaki kobunda mais baluki bakomi koboma bango lisusu. Alors il y a un conflit communautaire bazo wela mabele ndeti outi koloba wana baza kobunda na machette. Oui ndenge za na mboka kaka nde babundaka. Alors c'est quoi plateau de bateke za ya banani yo mtu zaki sur place. Plateau de bateke za ya bateke elo nini ba pona ni bayaka bani ba s'accaparer na. Il paraît-il que ba yaka bakoma ebele kuna. Ah bakoma majoritaire. Voilà, tout à fait. Yango bani babotola. Bali babotola, bango pe balingi te yango wana esala confiance. Alors qu'est-ce que musala ni bino bosalaki? Parce que bino bokena kimia. Mokonza mboka tindaki roi mini Congo atsa kimia kuna entre bayaka na bateke avant de sabango bayoka na batika kobunda batika bitumba. Biso toke kuna bango pe avant de saki bango mibale parce que tokendaki na chef moko ya bayaka na chef bateke ba chef coutumier. Et to komi kuna or que elongwe makambo ya bango entre bango et komi makambo ya basoda bakoti na kati ba faire. Est-ce que bozoki ta ko fandisa bango bosolona na bango nini ou bokena ko bocha kimia to zoki temps ya ofandisa bango côté ya bango pour expliquer bango Fabrice a expliqué ki bango asola ki na bango bazaki pe d'accord mais bango problème na bango ezali ke ndenge nini biso tozaki bitumba na biso bien conflit na biso ko swana ezaki entre biso pourquoi mais ko swana na bango ezaki entre bango mais tant ko swana ezaki entre bango il y a eu mort d'homme. Oui ba bomana ki pe mais na ezana ndenge o biso to kuti sikoyo te parce que sikoyo ekomi ke ba militaire to ba komi ko boma. Voilà témoignage aujourd'hui sur place. Témoignage toujours sur place. Donc, si Tibolo Makuna, si la situation s'est calmée ou bien ça a attendu. En tout cas, biso erto ngai to zonga parce que erto kendaki kuna pesi biso ba explication makamno sur les kai kuna. Alors, bana mibali ya mboka, ba jeune. Ba sala ki simoro ba benga ngo mobondo. Parce que tellement ba kufi mingi. Ba militaire ba bomi bango mingi, ba sala ki simoro mobondo. Mobondango mutu moko chef na bango tasaila bango baki pour pas se défendre. Alors mobondo wana ezali ke soki babeto masasi zote ba otango ba okanga musuba linono ketu musuba zo melango musuba okata bino banini. Donc soki babeto banzoloko voilà. Soki babeto masasi ekozwa ote. Tellement ba kufi trop basali biloko ya mobondo. Bango sikoyo so ba militaire ba koya
ata beti ata 10 balles ba reçoiter après ye moko a bangi a tiki ba on va récupérer ba arme wana. Alors biso to kende ko tia kimia to solo na bango to expliquer bango bomoni mususu ba kisi bozana ngo be ba bobondo bozana ngo bobunda entre binoté bobomana te vongo boko bunda na ba étranger na mboka mususu to sololi na bango to expliquer bango makamba bobondo to moni pe biso moko ezate ke eza makamba je biso moto moni ata ba beti mundu ki boy ezo sauter ezo dégager. Alors ba koma ke même bana tellement ko banga ba bomi bango mingi et puis ko boma yango ezali ke bazoka na ebité soki ezali na benga ngoni parce que okopoma mutu boya kufi mais ya bango il faut bakata mutu bakata nini maboko bakata bana nini balongola basi bazemi bazo violer bana ba 3 ans et tout donc eloko ezate ke babeteli biso lisolo oya mususu biso moto to vivre yango et puis biso toza sur place eloko ezosala sous passe mingi toyokani tozwi bana na bombo mobondo tolingo kienda bango bazalaki ebele bayiba ya awa bakota service militaire. Bazala parmi ba recrue au chef de l'état gagné kotala na Kitona. Na Kitona. Tokende na bango pe. Bazali combien o basenga yiba? Oyo bangé ba ya tellement ba bomi bango pe belé tozalaki au moins 400 personnes banga ba ya. Le même jour au bangi ba ya parce que toza ni tozo sauter moi ba étape belé. Totie bango na ba camion pour tokende ba camion ba militaire wana. Ba kamasi wana minene. Toyo karara bando beta biso masasi. Masasi bando beta mapa toyo ka mwasi mo akimi aye auti na mboka ba bomi bobali nanga ba dole la ba tu nyonso to ngoke na bango sikoyo ba kiti na camion. Donc to cheki pe fina biso a danger parce que herba kiti wana bali ba balukela biso ba bi mais boyo ko péché biso. Pourquoi bino bongo mema biso nyonso to kende basi na biso batikala ba mama batikala mais biso tozali awa ba ebisi roi mini Congo yo moko roi ozali ba bangi te ba FARDC ba beti masasi bongo bino so bokei to kosuka wapi ba kita herba kiti ba musu ba bito okende lisu te il faut mo garantir biso te ko zo 85 nyoso ba musu ba kota ba kiti le jour biso to zo kende le jour ba bomi na miso na biso ba bomi mwasi ya mutu masasi biso to yoki. Même roi et mora kota ki na zamba ki utala ba bomi garçon wana garçon pe tozaki na eka wana kota ki na zamba. Alors toye na ba mususu to kenda otika ba ona Kitona pona ba kota service au bois na 85 ans 85 sur les 400 au départ sur les 400 au bangé balanda biso tellement ba moni masasi betami yango batika. Alors maman Daniel Obi okende kuna pona ko pacifier c'était une mission ko batina no pona ko chakimia ko solana les deux communautés boye ko kutana makamususu sur le terrain. Est-ce que vous avez eu le temps yako solo la paix na bapulusu? To sololi na bango bon fait biso eto komaki mingi pe bataka ki biso faut to ba vérité bataka ki biso moyen vraiment ya ko chaki mezate banani bataka ki bino yo tuni biso ba tuni ngana na lobby boye. Est-ce que bozo ki peut parce que lobby bo sololi na bateke na ba na bateke na bayaka est-ce que bo yo lobby ke batu bazo beta masa sezali ba militaire est-ce que bozo ki occasion so na ba chef ma militaire wana pour na ko chakimia yango na lobby pour na ko chakimia to zi occasion ba militaire musu ba kimi otu est-ce que botu na ba ngote poni bozo bo mabana mboka to tu na ndenge ni makambo wana ba musu baza na kata zamba otu na ba chef na bango mais chef ni na ondima. Est-ce que ce sont des Congolais ou bata beta ce sont des Congolais baza parce que to ka ngaba ke kwa muté te filtré non pas du tout bako sa binoté même bango mo ba témoigner toza na militaire moko pe oto yaki na ye akimi a témoigner ye moko to ye na itina Kinshasa za Kinshasa il a témoigné à lobby vérité mais ça makamususu o biso to ko lobate donc à lobby vérité eza ba Congolais ba arme wana eza ba Congolais o ba bomi bato ezate ke ba Rwandais bazokosa ke ba Rwandais bakosa ba Rwandais bakoti kuna pas du tout des Congolais o bazoboma mais maintenant tozoye banazo e bon biso to moni makambo sur place to moni ba corps o ke bato bakufi na ndako ba okunda 8 personnes papa moko boye ba bomi maman na ebana na e mwasi na enyoso ya se déplacer 18 personnes ba kati bango batie bango na ndako mwana 3 ans moko ba viola e
ma colonie a nous se boucan il fallait to ya na ba opérer donc ba makamba bongo ba osala biso être okota kwa mutu ba faire des sons ba bimela biso balati bilamba ba rouge balati ba nini tout ça ba lo ba lingala ba congolais eza histoire te ba congolais o ba lo ba lingala eza ba rwandais te eza nini te. Est-ce que vous avez occasion de écouter le gouvernement? Vous avez occasion de voir parce que Airbus qui kuna gouverneur Azaki na Mbandaka mais bon après on a biso tozaki pena bayamba ki biso bien té en fait na ba phare de ces bayamba biso bien té tozaki toujours menacé et tout tozaki obligé faut to benga na Kinshasa ba benga kuna ba bisa ki bo simbate kuna mokonzi mutatinzi bango. Mais ce que moi je sais que moi je n'arrive pas à comprendre. Tant que Sololi n'a pas militaire, ils vous ont dit quoi? Parce que ce sont des Congolais. Comment va-t-on des Congolais? Il y a un problème. Pour pacifier Kwamuto, Kimia et Kotame. Tant que après avoir que Solona n'a pas teke, n'a pas yaka, je crois que tout va qu'il y a intérêt d'attendre. Alors, mais tant que vous avez que les militaires ne autour de Bazako Obeta Masasi na ba Congolais. Solo la gina na responsable na bango te ayebisa ki bino nini. C'est ce que moi je ne responsable la bango ne toza na responsable moko général Moraza na ayenesika. Ça fait une semaine azakuna a utine mbujima ya yema makambo ile ga mona te. Parce que ba confiance ça fait 9 mois. 9 mois même de ba oboma bato. Ba mususu na ba recevoir biso te biso to kotika kwa mutu ba mususu ba kiba kote ba bandu ba badon ba panzani. Ba chef na bango to kuta na bango te. Mais par contre tozala bato mususu ba pesi témoignage entre bango kaka. Mais comment expliquer, nous avons un sérieux problème na est de la République démocratique du Congo, maman oye bien ndenge mbula matara azo bunda makasi pona ko tcha kimia na est de la République démocratique du Congo. Problème à quoi moto ti susu bimaki. To retrouver kimia en colonie na mboka. To éviter tout ça to trouver kimia en colonie parce que moi je pense que to pour en 2023. Ba o bazo sala wana o ezo sala ezana bato parce qu'il y a des noms pour citer au bato balobi aucun mboka o balobi bo aucun village ba kombo wana kaka et puis bazo mona bato na bazoya. Je pense que bakanga mutu moko déjà bakangi mutu moko na justice na biso la justice kuna bakangi déjà mutu moko général na kanga ki mutu moko oyo bato bazotanga tanga bakombo mais mutu wana za pe protéger na mukonzi moko alors et au combat qui bazo sa be banquette ba yeba pourquoi bazo sa makambo wana est-ce que ça sabotage pour na 2023 pour na pouvoir o eza en place bo baloba ki na pouvoir o makambo salami yango yo pe parce que kwa mutu ezaka ka pembeni ezana mutuka eza musika te na Kinshasa. Oui c'est ça parce que bana wana ya mobondo ba obenga ba mobondo so biso to ya raté ba nga ba débarquer na Kinshasa parce que balobi ba occuper bango te makambo ezo salama bato bazo kufa koto yo na Kinshasa wa bakonzi bazo taila bango te eloko te yango balingaki baya bakanga RTNC bango balobi ba okokate baya bakanga RTNC to suka wana ba okokate to ningisu makambo wana te balingaki baya ba bitumba te balingaki baya ko ba tout cas ba mona bango neti au secours mo bazo senga ke donc balingaki ya po balelela ke ba mona ka ke to na RTNC to na besoin na bino botika biso tozo ku famille na bino bozala ko na bozaki déjà porte-voix fallait leur dire ça que biso tutindamia wa to émission awa po na ko kimia to yebisi bango ke biso to yi pona kimia heureusement biso to yaki avance noté air mususu. Alors ce que tant bolongo et kuna bolongo et pende tozo ba bolongo ka catastrophe à peu près tant bolongo ça c'est betamaki voilà bolongo catastrophe est-ce la situation et zakaka calmeté na o bozo information après kolongo na bino en tout cas après kolongo na biso to éviter personnellement on a évité et pour bazapper na téléphone té na mboka wana bazalaki na ba soko za mutu ezalaka tana ba cellulaire na biso to na net na kwa mutu ezali mais na ba mboka na mona ba village wana ezali te bazalaki mona ba nini na bango ba ligne na bango wana bato wana ba militaire wana bakati ba raison nyonso ba sola na ba tuté ndenge za wana siko na minute oyo to yebite biso to zongi na sima en tout cas na sima to yebite makambo ele kavuna parce que bakangi pe bango nyonso te ba militaire wana bazakaka
Donc il faut continuer à trouver solution pour la Macambouana. Espérons que le gouvernement fera quelque chose pour pacifier Kwamout. On a déjà un problème dans le Bango. Le gouvernement, le chef de l'État, va préoccupé de l'insécurité dans l'Est avec le M23, appuyé par le Rwanda pour le gouvernement Mboulamata, Kimia, pour notre Bengana Bango, tout ça on a besoin de Bangote, mais il y a un problème à Kwamout, espérons que. Mais Fabrice Zombi a Sengaki Mokonzamboka Balongo da FARDC c'est ça la proposition à Fabrice. Oui, ouais, proposition na Sengaki bon bâtiment qui paye fallait Balongo da Bango, Balongo da Bango nyoso kuna batia ba police. Balongo da Bango na makamno so ba osa, mais entre-temps il y a déjà peu de baba ku fait belé situation on a évité. Voilà. Merci pour la restitution, amis téléspectateurs. Zoyamba toujours, Maman Dani Bokombe, Azali Yoko, cadre et parti politique AREP, Mingi Penzana Fédération Équatorienne Benga Bolandier, à Routi Kwamout, comme à Tindake na mission de Gemo Aloubi, accompagné qui Fabrice Zombi, pour nous Luka Kimia, côté Wana, qui on est surtout à Lobi, à Moubi, surtout Sénika Kana Moulamatari. J'espère que Moulamata a déjà fait fort wana pona ko Tchakimia na niveau ya Kwamout. Alors maman, tout cela c'est quoi actualité? Oui. Enrôler bandit hein? Oui. Vous s'enrôler? Non, OK, manaka. Ambandaka toujours. Mais comment expliquer ba cas de l'état en Welemba, amso ba photo ba tumususu. Ba photo ba tumususu ya moté. En tout cas, ngapa na omona. Ni kakata nous belé ba lobi c'était un raté. Oui, ils ont un problème, il faut dire la vérité, ils ont un problème parce que au Kanga photo boé et mission des moussous, non comprendre été. Oui, éviter hein, mais ils ont politique faut l'ande la Macambouana non. Bon, alors que déjà tricher nge banane bandé. Quand les bandés libo. Il y a on échanger mais bilongia ba. Ils ont un problème, moi ils ont bien soit un appareil wana. Mais sous balobi fallait ba bazo beta machine bazaki préparer té. Fallait préparer bango, fallait la formation, fallait tester ma machine. Oui. Moi je pense que c'est ça. Mais la CENI a dit que les erreurs seront bientôt corrigées. Pas corrigées parce que on est makamboane les autres, ils appellent sonite. Babilo a bongo, babilongi a bongo, ba écriture a bongo, ils a sonné. Moi je pense qu'ils avaient préparé, et pourtant ils avaient mouqué. Il fallait pas changer, on va attendre en janvier, donc moi il fait la guise à quitter. Il fallait pas dire que autant mon il y a formation, il y a 3 semaines. Faut pas y ba. Parce que nous sous Bossalika, moi je n'ai pas même pas une semaine. Et pressé, ça la bouille, non, comprendre des temps. Si vous avez comme ça, il fallait préparer formation à bien pour na basa musa na bango bien. Ok, les solo bakangi 4 espions rwandais. En tout cas, nous avons les solo, on tenait que nous avons un boka, nous avons bima. Oui, me connais qui ça. Qui avant-hier. Avant-hier. Oui. Mais informé bakangi 4 espions na immeuble Interpol. Où ils en ont royal. Basa déjà mboka justice, ba na mboka déjà justice. Vice ministre intérieur annoncé qui porte-parole à la police le colonel Monamputu Kazalaki na plateau, na porte-parole ya FARDC. Ba 4 espions rwandais oyo bakangia wana Kinshasa mingi penza na Gombe. Parce que basé belé mais enquête ils ont continué pour nous dénicher ba mon. Si vous ba yo ça ni. Yo za politique. Yo nem tout faut réfléchir. J'espère que l'enquête est ça à Mamakasi. Et ça à Mamakasi. Pour ça, il déjà 3 ans, c'est que basé belé. Bakoti déjà. Bakoti. Et je suis basé complicité pour n'abattre nous sous. N'est-il pas rwandais basé quelque part boé. Donc, il y a raté, il a raté. Moutoumoko a soupçonné. Combien de temps avant et tout. Voilà. Chef de l'État, c'est là qu'il y a une conférence de gouverneurs. Oui. À la Kibino Banambandaga. À l'université. Bah, tu vas l'oublier à promesse et des sous. Maman Dani. Mais ça là toujours, il faut avant au salaire, il faut promettre. Au promettre au salaire. Chef de l'État au salaire. Azaki nango déjà, il fallait qu'il t'embanda pour mon niveau ya magamba des ezali, niveau ya Équateur magamba des ezali. Ngai ba liboso na kende mbanda na kita Équateur. Ezalaki maman Denis Katindanga bikena Équateur tena mboka lokala makambo ezali. Mais natamboli na ba province nyonso en fait. Équateur penza ezali place moko oyo ke l'échec ba sundola l'échec. Et puis eza na ba comportement ya bato
tellement basundola bango il faut osala babenga yango nini il faut pena kosola na bango baza neti bana il faut obercer bango il faut sola na bango bien oza na bango bien chef de l'état je pense que parce qu'il y a le barango déjà aosala aosala totala toza koévoluer mama Dani Bokeme Dani Bokombe Moïse atiki bino inusa nani Moïse Katumba atiki bino na inusa kaboyi nema aboyi bino sundoli bino alongwena wa postuler soude alongwena na union sacrée na union sacrée muto eba ika olongwa na boyeba ngene mais fala longwa ba makambo na yesa mama mususu ata muta lobi te babiloko na ye mona na eka alongwena union sacrée les 3 ministres pe na gouvernement ba démissionner na bango ba ke na bango oui botikali maboko polele problème ezate bosopanga Moïse te na 2023 nande babangi nande Moïse ata alobi aza candidat alobi aza messi aoya mpo abimisa Congo na libulo eza nango ye mpe oya abimisa Congo aya mutu nyonso soki aza congolais solo aya apostule bacongolais mpe waso de père de mare bafote kokangami kaka na eloko wana kaka de père et de mare non yango tozoloba ti parce que Congo ekotambola na bacongolais Congo ekotambola te na bato ya mboka mosusu soki aza congolais bato nyonso bayebi ti aza congolais nga apostule na ye menga oyo nga nayebi mokonzi oyo aza sikoyo Faci aosala deuxième eloko nini ekotinda peuple congolais mpo avote Faci mpo azwa deuxième mandat nini ntango ozokóma liboso ya urne na yo olingo otya nkasa okotya nkasa wana mpo na Faci beton mpo kanisa nini oyo asali ya malonga na mboka le bilan en d'autres termes tokei mama osala maloba asali makambo malonga Faci déjà na kimia totya na okimia oyebi ke même na libala so boza mwasi na mobali so kimia eza te ozala bien te Faci atie kimia na kati ya mboka oyo kimia bunagana eza na maboko ya barwandais mais akutana bunagana ntango Faci azwaki pouvoir bunagana ezalaki na mboka ya rwandais te mais Faci aza kobundela mboka batraître mpe baza ebele oyo bamakambo bazosala Faci atie kimia na mboka mais eza te ke soki atie kimia na mboka mobimba après côté moko problème eza te yango tokendaki mpe na kwa mutu batraître baza kaka parce que na neti par exemple na kwa mutu eza Faci te mais eza bato bazosalir pouvoir ya Faci nde bazosamba makambo wana Faci asali tokende na 5 ans eza mokie par rapport na mboka oyo ndenge akutaki mpo asala makambo nyonso akuta mboka ya kobeba alors il faut temps même deuxième mandat wana parce que kaka azali papa moboti nayebi ka kosala effort mpo asala oyo akoki kosala na miso ya bato mais normalement il fallait Faci abeta ata 20 ans mpo abongisa mbo ata 20 ans makonsolo bine wana te te nalobi il fallait na 10 ans même na 10 ans aza na pouvoir Faci akobongisa mboka oyo te na modele oyo akutaki oui mama Dani depuis 2023 ekozala Moïse Fayulu Matata contre Faci ye koza candidat na Faci mpe perde mpe bazo tuta tolo bazolaka ke Kabila akozonga ozobanga te babanga na Kabila omate wana ezala likopa te bon Moïse Fayulu Matata so mpe Rais bakoti masolo omate ezala likopa contre Faci ozomona ngo te donc Moïse Faci akobimela la susu alors na Kabila likopa la bango bazonga la susu mpona politique ezala na politique baalliance esalemaka bazonga mais en tout cas nayebi te soki bon peut-être bato moke bakovote Kabila na modele atikela biso mboka oyo na ndimi te ke bacongolais mpena oyo ya solo bazongisa esu na pouvoir Kabila atika mboka nde mabe ya kokufa atika mboka ya kokufa bato mosusu batambolaka mais
neti basi bakufa na bango mais bino faut Kabila tortira bato asala makambo mabe ebele mais Kabila abebisa mboka mais bino faut bobimisa mboka olie ya kozala toujours plaintif bobimisa yango place ya liti kaka kolela Kabila aza so président te mama dane kaka koloba faute ya Kabila olobi ke azonga mais congolais oyo nga na oloba olobi peut-être nga opostule bato so bato baovote nalobi te ke eza on a lobby za solo na bi bato a PPRD bazosenga azonga totala mibeko so elobi ni totala mais akoso akoki kopostuler na ye mibeko eboya na ye te kopostuler toujours mais totala so baovote batikela fati tan aza na makambo ebele ya kosala mpona mboka aza papa oyo alingi bana na ye donc bana na ye ezali bakongolais nyonso aza mabele osala mboka 4 ans fala asala deja mandamo ebele asali eloko te yo moto oyebisanga so asali donc mpo na yo fati banda koti pouvoir asali eloko ngai nazotuna mituna mais asali makambo ebele changement esalami na période ya fati ya oyo eleka wana tomona omona te bato banda oyo aza proche na ye bakangi ye tomona yango te fati ozala mutu na ye ozala mutu na ye te soki osala likambo kangani mpo alakisa justice ke toza na état de droit mama Dani oza kinoise oui. malgré oza cadre monene na parti ya rep na Équateur moa kinoise obike nde toza boye ebele bazobanga oyekwani baobangani nde tosala emiso mbula ebeta oui. yo moko ebi Kinshasa mbula ya mobulu nayebi inondation alors wana pesa na kata bilan te bombula yango mbula ebandi kaka na mandat fati mbula ebanda kala te bato bazinda banda kala ebandi na mandat fati te sikoyo badepute oyo batiaka babundela bato baloba il faut kopesa baproposition parce que fati akotambola te ake na bandala ake na yolo ake so na nini tout ça il faut basiko bayeba ou bien place neti ndako par exemple nga nasombi ndako na nga batongi yango bien te baterase eza te nini tout ça donc faute ya fati soki mai ekoti na lopango faute ya fati mais bino mpe kala ezalaki nini soki ngunga sui obeti faute ya Kabila omoni lelo ebalukeli bino non pas du tout ebalukeli biso eza na makambo mosusu eza na makambo mosusu il faut biso moko tomitala nasombi voiture nga moko il faut nazwa entretien nango nasala makambo eza te ke makambo nyonso esalamaka il faut fati non batonga babuka nde babiloko ya kala wana ezalaki mpe kaka nyonso te esalama o Kabila te omoni politike ndenge ezalaka non mingi wana ezalaki ya solo mais ya tour oyo ya fati eza ngai nakopesa proposition nga nakopesa baimmeuble mingi ifo ekoya bandako mingi ifo ekoya babandela batonga babuka bandaka babelge oyo nyonso atika bamosusu ebeba déjà ti oyebi ke baimmeuble mosusu neti par exemple natro ezala na bon marché moko mosusu toyoka ngo kaka ekweye non toleka kuna etale nango omona mpenza bamire po esi elembi mais aire yango oyo babukaka baozela aire bato ekweya bato bakufi ekomi lisusu fati mama Dani oya mama ti mama abana okende awenze oui okende zandu mokoni sonake mokoni zandu oya monene oke mokoni nayebi te wana mpe eza bilan obiki bokanga zandu bakino baa na kanda 2023 élection ekota na bilan te mais wana soki totala mpe gouverneur à vie wana bokobwakisi wana eza okobwakisi fati aza président de la république mais aza koza akendaki na zando te bamemaki ye na zando bamemaki ye na banda mpona lancement akini bopeto problème eza te mais atie bato yo bati yo ministre bosala mosala eza fati te fati abanolandela yo bachomere combien oyo bino bocreye na zando bana kanda nga na solo wana bango baye baozela bino na décembre 2023 wana sikoyo batala ndenge obila soki oleka wana eza makambo akolo mutu ya mutu ifo asala mosala na ye bapesi ye parce que oui c'est vrai kota zandu wana ewumeli banda babuka yango ewumeli ezozela nini mabaya nini tout ça mpo nyonso ezali il faut basala zandu bamama oyo batekaka
ba papo batekaka bano baluka bambongo na bango zandu nkomonga akotaki mais salito na mona na zandu ni ba des hommes eza bien te likambo pena ya zandu wana na yebaka te likambo zandu na banzela oyo ezalaka ke mabulu kote na ville na comprendre likambo ngo te bamikonzo balekaka kote wana kote hotel de ville libulu eza wana eza makambo ya gentini eza makambo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ye nde sikoyo ifo atala makambo yango ti wapi. Mama Dani Bokombe au cadre ya AREP na Équateur mamenga pilipili bende et monsieur Sili na osenga ota la caméra ya Couparbola message d'espoir ni nos anango pour la République démocratique du Congo. Na bandano message mo onga ko pesa nano na place na uti parce que au moni mususu oza voisin mo ba kufi au mona oyo kele mawa ogola la pe oloti voisin tellement mona ki ndeka kufa ki salo passe bien mutu mo kana nzela mais ngai message na opesa na ke kwa mutu na moni corps moko te na moni ba corps na moni ba liwa na moni ba bakati bango ba moni na nini neti ba musu ba minele ba oza traumatisé à vie et puis il faut le médecin parce que eza bien te nga message nazo senga na ba konzi batala likamba kwa mutu wana parce que naza maloba o bana na bazolela les autres travailler na bana na zonga na zara bien te j'ai perdu 7 kilos kolala na mabele kolala na bakasa banini tout ça donc nazo mona que moi si il s'agit à ozonga on a lukela bango solution na ozonga mais bakonzi batala likamba batu wana batikali ndenge nini bana na mama kotika biso te barovole biso lisusu baroboma biso bakuta biso te ezo traumatiser nga donc mukongo susu bomona kaka na lobby dans lobby parce que esa ma bien te boluka solution na makambo wana parce que un jour nga na koyo kufa mais batu bakufa belé so ba continuer kokufa donc il faut trouver la solution to pesa bana na bazana droit ya vivre bazana droit ya espoir bazana droit ya kotanga bana bakoma traumatisé soki makelele ezali masasi bana wana bazana droit ya vivre alors bakonzi botala no likambo kwa mutu ndenge nga na kiei kuna makambo nga na moni na ebité soki elongwanga sikoyo mais tant que solution monanité en tout cas na promettre le côté pour na koloba kombo parce que bakomba bato na ngaso na omona bango kaka bazaka na okrake na loba parce que naza bien insulté espoir na ba peuple congolais nyonso batikali toza toujours na espoir to pesa confiance na mokonzi na biso mboka Félix Antoine Tshilombo papa na biso ya papa ya ba congolais oyo aza espoir na biso to pesa ye confiance na 2023 to voter ye to pesa ye chance na deuxième mandat oya kosala makambo ebele po boyebi eke alingi ba congolais message na ko pesa ya wana na ba congolais merci. Mama Dani Bokombe au cadre AREP na Équateur mamenga pipi libende merci. Alors à vous très chers téléspectateurs merci et monsieur Sili oti kolanda bino moko ndenge toyambi mobenga na biso ya mokola lelo bande lisusu komona ye Mama Dani Bokombe aza au cadre ya fédération ya AREP parti ya Gilwando Mboyo na etuka ya Équateur mambenga pilipili libende tosoli na ye première partie pourquoi poni kokota na AREP deuxième partie auti na Kwamut na mission na chef coutumier le roi Mini Congo Zombi accompagné qui est pour ba kenoko cha kimia ba solola o kimia kota na Kwamut ndenge boyebi désordre oyo elekaki na Kwamut wana o kinenga sali restitution et puis na suka to sololi kamuya actualité politique de l'heure et to effleurer ba sujet mususu ndeti kama zandu ndeti kama mbula la inondation à Kinshasa. Selon on a Mama Dani Bokombe na banzi oza deuxième fois, il y aura une troisième fois, une quatrième fois. Sur on a besoin d'abiso le temps. Tu vas dire 2023, tout ça on a télévision, to ya Mama Dani. Merci. Ndenge bozala ke bela Rolanda biso, kotika la malamu, to kutani mbalasima soki nzambe apesi biso makasi, mnabi ke nzambe akopesa biso makasi poto kutana mbalasima. Kotika la malamu.